Voilà, mbote na ba abonné nyonso ya Fantastic Télévision, ba fidèle et abonnés o web bapesa biso confiance. Ezali bongo mopandi sango na bino na kombo ya Monsieur Zéphirin Tita et Calister ozali bongo moko ya balobeli moko lisusu ya ba soldat na kati ya Fantastic Info Télévision. Na yo tozolanda biso mbala na yo ya liboso oyo ezali chaîne oyo wapi elula agriculture elula agro business toza na makambo ebele awa baservice ezali telema ebele social toza na kote ya baformation toza na oyo etali bongo kote ya basuivi de terrain ya baconcession ya bandeko na biso elonekani awa na nsi na kozala na kati ya mabele oyo pai wapi natie matambe na ngai awa bokotuna ete ezali bongo wapi nazali bongo précisement na kati ya mboka ya Mabwe ya village Mabwe oyo ezali bongo na kati ya commune ya Ntsele na province de Kinshasa. Toza na entrée na biso mpona kokoma kati na esika ezali bongo entrée ya route Nzoko, route principale ya Nzoko oleki papa maison résidence ya papa na biso Mbuta Kizenga osia na kotika biso azalaki bongo ex premier ministre ya mboka na biso Congo démocratique. Wana ezali bongo kotambola na cadre toujours ya kosala suivi tosia na koleka na nzela me kasi tokoki koleka ferme papa na biso boye te tanki azali moko ya bamembre ya solo mpenza ya solo ya kolongola te ya kobakisa te oyo ape asoutenaka Fantastic Info Télévision ataki azali mosika na biso me atako ye awa azanga kokotika biso te na kombo ya Grand Gilles pourquoi pas na papa na biso grand-père depuis village Bonheur na kati ya mboka ya Paris na kati na Europe boyebi village Bonheur ezali bongo mama na bino na kombo ya Grand Gilles ozosala ete bana ya poto balia biloko moko ya bio na kati ya Europe. Wana nazotambola elongo na fermier na ye na kombo ya papa Junior oyo azali bongo moko ya bagardien na kati ya concession ya Grand Gilles oyo ezali bongo ya 5 hectares kotalisa biso ete baactivité nini asi na kosala na absence ya ye moko Grand Gilles na biso bandeko ya Fantastic Info Télévision puis kozotambola na ye kotalisa biso ete limite ya terrain baactivité nini asali na kati na biso na nsima na biso na absence na biso ete pour que tokóma kati na esika parce que ezali mwa kala mingi tosi na konia te susu matambe awa mbote papa mbote papa kombo na lisusu balandi bazolanda yo ya sika kombo na nga Junior papa Junior awa toza wapi awa toza na kati elanga toza na limite toza na ferme ya nani ferme ya papa Bernard na mama Grand Gilles vraiment wana eloko liboso totunaka ye te mpo totala so réellement ke non oyebi mama nayebi ye te abengaka nga te banda na kota awa moto oyo abengaka nga nayo kaka mongongo na ye papa Bernard mama nga na ye toza likambo nini ye moko alobi ke mwana na ngai elengi mpona kobota mwana mais oyebi ke biloko mosusu oliaka ekutaka mpo mama kasi elefo mongongo ti mongongo nayoka naza na posa ya koyoka ye nayoka mama bandeko batuni ete balobi ete papa Junior depo koti na ferme ya mama Grand Gilles bamoni tentire échanger tentire échanger vraiment nazolia kitoko nazomela kitoko malgré tout mpona mwana nde azoderange nga na kosila makila nauti olongola chasse ya makila nafutaki mwa mbongo moko boye papa alobaki ke tosala effort nyonso tobalela yo mwasi sikoyo na para na ngai kote oyo nabombaki 1,500,000 oyo oza nango sikoyo nalobi chaque jour nyonso papa na ngai oyo akoya papa Bernard akoya
il faut nalakisa ye quelque chose oyo na bombi sikoyo mwana aye kuya na maladi mbo na ndeko na ngai leki na ngai oyo nga natikali na ye akufi na mboka sikoyo na ye kudeplace mwa mbongo natindi kuna bapanza matanga mbo na awa lisusu mwana asili makila napesi bango 280,000 na awa na buma mbo yango wana nde nakomi na susi ebele ezokanganga na motema naza na ndeko te naza na famille te famille eza kaka yo famille yango wana na mboka ozosola na bango quand même te ka ye moko kasi suka ntango ye akufi wana nyonso na suki na ngai papa bazali bamama batikali kuna na mboka mama akufaki papa akufaki ye moko nde moto atikalaki na bana na ngai mibale oyo nabota na mboka oyo nabota 2010 na mosusu mes condoléances sikoyo il faut bana wana natinda bango baya moto ya koencadre bana wana azati voilà papa Junior toleki bongo mpona tokoganye temps na biso na kati ya mabele tomoni yo awa tomoni mbula ebandi deja tomi totuna mosani tosali awa parce que ezokamwisanga na moni masango elonami est ce que eza na permission ya papa ye moko grand Gilles na grand père obie eza bino moko nde na volonté na bino na mayele na bino boluki ete bolona na masango yambo ete bikona mosusu ya mbo naza na besoin po soki ye aza na mbongo soki papa aza na mbongo totia awa bilona bapilipili baaubergine banini bilona ebele ekota awa ntina ndelo awa nde naza na susi balongola biloko oyo bamisisa oyo mpe basala mikala tikuna na cortire wana bato basala mikala pilipili ekobima aubergine ekobima biloko nyonso ekobima ferme na biso ekokende liboso voilà mpona kotala mabele eza fertile mabele moko eza kitoko ezomona pe place zambe ezalaki bakati banzete ya kokata bino moko ozomona bilili papa grand père ozomona bilili na mama grand Gilles ezosenga seulement kozala na un agriculteur moko jardinier moko ya makasi mpona kosala mosala ya jardin awa mpona kofuta mbongo ekobima awa rentabilité ozanga te mpo kotala bien na bilili yango tozomona masango ezobima kitoko mpenza yolakisa ete jardin ekozala makasi vraimen ya makasi mpo mai eza 0 mètre na mai yango wana ezobima so mpo olingi osala betan kaka ocontinue na betan loko bandaki projet na betan kaka bino mais jardin eza vraiment soki ozwi motu wana makasi mai euti na lisi bango na likolo masango ebimi kitoko soki nguba mpe kosali dechuchement kobima bien manioko mpe kobima bien zamba na yo eza ya monene oyo etikali espace eza ya monene oyo eza keno tobomba ngo kaka la longue toyebi nde toutiliza ngo soki bapossibilité eza na mpesi biso susu makasi voilà eloko lisusu nini koteya bambisi tototuna motuna nzela ezali mpona kokóma na bambisi tokota boye tokóma na bambisi sikoyo tokodinda mai yo nakopesa yo vraiment voilà balandi ya fantastique info na bino baoyo bozolanda biso bozanga te na kosabone epuis na koyeba na kopartage balien ferme ezalaka moto ya makasi soki otie moto oyo aza na makasi te ka mabe voilà ndenge naza na susi na ngai ke tozala bato nyonso basala ndenge ya nini tia koto fo ezala mpo moyiba kota yebi bambisi tena bifo sarcule yango te awa bakazia banzete mbuma bafruitier fo ezala baa bafruitier yake ata ndenge nini oyo na mpona
Maman Ndona. Hmm. Maman Ndona azodirange nga. Alingi nini? Folongolaka matiti pembeni yango. Abe matiti fo bakaza fo kotia baka bafruite nzete ya kolia kotia bapoili avokati ekoli bien. Ngai oyo ozobuka boteki deja klia nano namonani te. Baklia bamonana te soki olobi tobukela yo kobuka nyonso kokinama. Na fo oteka otika oteka na nsima ozoyoka. Bambisi ezali balandaka yo pe te mikolo oyo baolanda nga te biloko eza wapi. Biloko eza te. mai ezobima kuna bien. ozala souple na bamagogodo balobi awa fokanga yango awa nazokanga nakangaka bambisi baza na bango. bambisi ezali bango wana moko babouge aya mambisi oliango ya fresh. soki oyi awa okomona ndenge bazoningisa mai olobake wi eloko eza osanti dapres ndenge omoni ndenge bakotelaki na mai na ndenge bakomi na moma oyo bakomi mwa komata quand même bakomi kovimba bamosusu baleki nzete yoka bango wana nde babouge mai baleki nzete oyo baleki neti oyo ya monene wana aleki nzete oyo monene ekoma ata boye ya solo yaningisaka mai awa soki omoni wi nanga mpe nasepelaka. D'après yo sikoyo na ndenge otali bongo misala nini esengi grand père oyi kobakisa grand chef oyi kobakisa awa na kati ya ferme mboye alobaki tobakisa mpona rendement ezala bien mbongo ekota mpe ya salaire mpe utaka awa na kati ya ferme awa baita ye alobaki baita ezala awa nalingaki na coiffe awa nyonso nalona bilona na ngai sikoyo ye alobi te junior ilfo totia baeta awa nyonso ezala kokangama mbonde nazozela position na ye nga susi na ngai nalingaki nazwa nalingaki nazwa mwa mbongo oyo ya kwede nasala baeta mbo après ça ye aye obia oui mwana na ngai osali boye mbo quelque chose oyo osalaki na oyo yanga tokangisa tokende libala yango wana nde nalingaki na posa na nga bosi naye kobendana na nsima nalobi te ye alobi te ilifo bomba kaka sikoyo naye kotika nazalaki na baelema 4 bayaki awa alobi awa eloko te bokosala te etan awa apart betan nini mosusu oyo omoni po banzete boza na apparemment boza na insuffisance ya banzete po boza place malamu oyo kokie banzete kolonama awa bande on appelle ça quoi bamangustane fo ezala awa banzete eza cher oyo mbuma yango eteka marché bavokati fo ekota parce que mabele eza kitoko na partir se oyo nyonso zamba yango monene ekita oyo etondi oyo na kati ya mabele ya grand gile voilà nini mosusu ya kobakisa yango te na clôture descente na biso na mokolo ya lelo eloko ya kobakisa ezali eza te eloko ya kobakisaka mbeto oyo basombelaki biso mbeto wana ebebi nazaka epai na ye mbo ata mwa kiti ya bien ata mwa mbeto ya bien bakiti ezali TV mpe eza TV ezali otalaka yango te natalaka ndenge nini bateri mabe
pano mpe eza ya moke. Bon, malgré tout tozalaka na débit tokosala ndenge nini ka nyonso epai na yo. Merci beaucoup balandi ya Fantastique Info Télévision bokotuna biso te ntango ezali ya combien de mètres superficie nango kotala ete te ezali ya 15 mètres carré oyo apesalamaki bongo na ingénieur Mbuta elongo na équipe na ye ya 3 personnes. Voilà bozomona ete bambisi eza na kati ezali ya koloba te ya kokosa te. Les 20 baza na kati wana bakoli déjà baza sur les 20 puisque ça fait déjà 3 ou 4 mois 6 et 5 mois au bazar na kati ya étant oyo biso toza nango oyo. Voilà pour plus de détails ostuni biso oza na besoin ya kosalela descente ya mtindo ya yo oza na besoin basalela yo mpe suivi eza na besoin ya koyeba na kopose baquestion na besoin ya concession tosengi na bino ya besoin baelema ya makasi lokola papa junior wana fo benga biso pika oluke biso quelque chose ya malunga pour que non topesindela no baelema ya makasi boye mingi ya koloba ezali te. Grand Gilles grand père depuis Bonnière kimia na nzambe ezala na bino eza na mpesa zonosu makasi ya koluka ete ya komema mosala akende liboso kaka nde tolobaka ete Fantastique Info Télévision la première chaîne et la première chaîne numéro 1 na kati ya mabele ya Congo numéro 1 etali bongo makambo ya masolo ya agriculture ya lokuta te mingi ya koloba ezali susu te nzambe apambola bino tokutani bongo na mikolo ezali koya. Au revoir, bye.